Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Spectateur ndenge boza ebele ya kolanda magazine na bino oyo elobelaka bino b'actualité ya solo Lingala News. Babina sali pour l'ingani tanga masolo boucle. Vraiment na public na biso oyo tolobaka mopaya penza na kati ya magazine na bino Lingala News vraiment esalaki biso mawa penza awa na RD Congo ya ko perdre vraiment artiste monene oyo toyebi vraiment oyo apledaka penza bato so bakufi bato so babeli penza alakisaka bolamu na ye oyo azaka nango oyo tobengi Shao Congo mais lelo biso vraiment awa wana se totiki ye penza mawa makasi vraiment tozalaki nango mingi mais tokoyamba penza mwana mboka oyo azali na mawa makasi vraiment ya kolakisa bino vraiment lelo kaka ndenge ezalaka mais bino moko bo découvrir na kati ya magazine Lingala News. Mbote mopanzi sango na kombo ya Pati Banduli Bandule na sepelaka komona toujours na etandike ezali grâce ko yambama na mokona lelo tozali le 5 février 2024 na occasion oyo ya mawa tozali ko kabola na famille éprouvée famille ya papa Langu Masima oyo tobengaka Ntsaka Congo papa na biso oyo molobeli ya biso artiste congolais lelo tokufeli molobeli ambassadeur na biso éminent artiste international l'homme passionné de la culture atikaki biso le 26 janvier 2024 papa Ntsaka Congo azali souté artiste congolais, musicien, peintre, artiste comédien, congolais, artiste même les journalistes, tous les Kabola Pasi, et Longona Margot, Oyazali Mona Liboso ya papa, Langu, en tout cas ils ont passé. N'habité ceux qui m'ont abonné au Kozoye du swap. Mais pensa est-ce que les temps que bino artiste, n'engue artiste ou nene Shao Congo, ou bané pensa kolandela bino, ceux qui m'ont abeli hier avant ça va suivi à danger vraiment est-ce que ndenge azate boy artiste ezate bo samwe est-ce que nana kolanda mo lisusu ezate ka pona ko bela ou bien ko kufa wana za ko limiter vision na engagement par rapport na vie professionnelle na biso ya artiste congolais et surtout na likambo etali ya ba droit d'auteur droit de compositeur droit de accompagnement droit de droit voisin papa Ntsaka Congo abandai ko défendre ba droit ya ba artiste pour to koma nanu na makambo etali ya vie sociale. Nous sommes pas les pauvres mes chers amis toza ba bolate ba artiste toza na ba droit oyo ils ont permettre to vivre lokola ba ministre plus que même des ministres mais toza ko comprendre tel lo to komi ba bola Ntsaka Congo nzamba inspiration yo pona ko défendre nde ba droit na biso ba artiste congolais soki ba oloba lelo ke mboka na biso ezangi misala soki lelo tozo kumisa ba Nigeria c'est à partir ya cinéma ya ngonde lelo yo ba Nigeria économie mati pourquoi pas biso na mboka na biso Congo DC mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État le père de la nation congolaise mboka ya Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba tato abundeli démocratie homme culturel mobali ya maman Marthe Kasalu nazali ko belela maman Denise Nyankero en tant que la première conseillère du chef de l'État maman oyo ya nation congolaise mon nazali souté soki lelo biso artiste comédien congolais to komi na ba carte assurance santé na fondation ya maman Denise Nyankero Tshisekedi ezali par rapport na mbela ya papa Ntsaka Congo tozali kaka ya kobela te tokufa na biso po ba droit na biso za respecté te ba société zali ko couvrir ba droit na biso to bengi soneka o lele koma sokoda tozo ko yeba ki tozali ko senga premier ministre Sama Lukonde honorable ministre na biso ya culture mama Fourar PCA na biso ya soneka papa Dos Alemba le grand manager aux autres défendre tous au monde mais quelque part mbongo ya artiste zo kende wapi nana za kolela biso ba mbongo mais sur le cas pesa mbongo na e peut-être au monde non mingi oui tout le monde
ba JB tozomona ba Weranson penza bazo pesa penda coup de chapeau na Soneka nenga pesa rambongo papa oui on a seulement parce que ba JB mpiana baza ba membre ya Soneka mais lele comme Sokoda papa tozoye batte qu'est-ce qu'il ne voit pas en tout cas ba société na biso société toza na besoin et fonctionner ninge sengele za Soneka parce que il y a une guerre de leadership, il y a une guerre de leadership. Mais tozongi na mukwa tombolo na second mandat senga kibiso toni tomona clair na Soneka. Parce que Sokoda tosengi ya solo il faut nanango azali na mikanda officiel de l'État Congo parce que Soneka ezali société ezali créée na ordonnance présidentielle pour na ko défendre ba droit d'auteur et artistes congolais. Ce qui est là, comme la pauvreté, parce que la politique est continue à faire des droits d'auteur et des artistes. Les politiciens sont camparés dans le monde. L'État congolais a fait un budget pour le ministère de la Culture, pour la Sokoda, pour la Soneka, pour la Fonds Promotion Culture, FPS, maman, ambassadrice Nabiso, maman, Azokamba, maman, musicien Nabiso, Barbara Kanambe, Bandeko, Fezaek. Et les sociétés qui défendent les artistes congolais sont abeli tantôt à Koufi. Mais il y a ceux qui font ça et Salinini n'a pas ça à chaque Congo. Ceux qui le remontent que chaque Congo a besoin de comprimer, ils ont rapport Fali Poupa. La merveille, Aigre, Topesio Lungonia, Baye Bakamoto Malam Natango a passé. Bongo ba musicien Beléoyo, fait les gola bakangiye. Chaque Congo. Petit Nanga Fiso c'est Mavinga. Ba fundiye bakangisiye bakosele makambo chaka Congo muyombe gauche chaka Congo misisango verkize chaka Congo papa Lutumba Simaro chaka Congo comme qui référence ce qui abimika na TV ce qui apparaître kaka nde bayebi que y a un problème na kati ya artiste lelo chaka Congo c'est sauté qui va affronter parce que nous avons un problème. Vous pouvez pas imaginer ba journaliste papa Chaka Congo ba fingiye moyibi moto ya pamba moto tangate pandeko mboko peto pesa yango depuis 60 jours 2024 to pesa yango na bato ya mayele mais to mona mayele yango te to yoka ka ba détourner 100 millions 50 millions tala mayele ba intellectuel congolais ba détourner 10 millions de dollars mais 10 millions de dollars on peut construire une entreprise moderne ya cinéma lokola ba Hollywood na Inde. Peut-être comme il tourne, peut-être comme il faut absolument cacher. Bon, bazo bima lokola ba manager, ba bengi bango ba producteur. Bo signer contrat nanani. Quel artiste bo signer bango contrat? Lelo to comme ba nzonzinger, ba tebere ba osa nzonzing. Lelo ba artiste ba comme ba bola code nzonzing. Malade ye. Moto uti na sida na poto na place ya ko produire théâtre ayi ko tika ne bato sida. Dikola $150 ya caché, $50. Autre sa promotion. Bon, théâtre, ils ont soutenu à Congo. Pourquoi? Moi, Moké, na maman belle vie, azoko bunda, na pese mbote, azamoko par. Penza zo bunda parce que maman belle vie penza zo bunda, penza to pese penza. Ninga la news, pese suma kasi. Ya bablogo zo sala vraiment et ça bien. Voilà. Na papa bana na epo azui mobali moko azape passionné à culture à 5 millionnaire mais on dit que comme jalousie zali ba créer moi qui moko ya ba comédien ya ba bato bazal limité na immoralité pour baba na ko salir to boy culture ya ko finga biso toza ba exemplaire to ba éducateur moto ya ko finga mama belle vibo ba ki afingi ngai na ko s'en charger. Arrêtez-vous. Merci vraiment. Arrêtez-vous na ba ironie na nzo mama belle. Merci penza awa toza penda na kati ya mawa makasi oyo tokotala penza ndeko na biso journaliste Margot oyo abongisi papa na ye Chaka Congo vraiment et ça biso mutema pasi vraiment Margot vraiment ba mes condoléances vraiment lingala news azaka na sima na yo mais tokomona ba bien fait oyo ya papa Chaka Congo vraiment oyo asali ndenge abimisa bato ebele na ba hôpital ndenge vraiment alobela bato o ba robela pe misusu baza en vie bokomona yemoko réalisateur na biso Chris Bantoule Misapia Pembe alakisa bino ba image oyo bomona babina sali po mulingani tanga masolo boucle
Bon, pour le bar, pour chaque Congo. Bon, dès que malade dans l'État est bandaki, l'État m'utilise tout à Rubenga, m'utilise mon arara, le rôle à obéter ma toule. À Rubenga, m'utilise mon arara, le rôle à obéter ma toule. Entre-temps, dans l'ambit hôpital, m'utilise souffrir. Là-bas, on a témoigné, papa a Rubenga. Là-bas, on a chaque Congo, tu perds ma casse na RDC. Peu en plus, l'artiste nous souvent au Kendeka Kaboui. On rentre donc l'obispo comme à sous tour à Moutouboué. Ça fait mal. Il y a un faut prendre organisation, il y a bien, et ça la que individu le rôle à chaque Congo, ça la bon quoi. Et ça la prendre pour musique de côté bon. Musique de côté bon, mais rien de spécial. Rien de spécial de Mouton Rubela. Il faut que par-ci par-là. Or, les ressources sociales, les gens ont bien. Mais les autres vont perdre. Mais tu perdre quand ils ont moins manqué. C'est quoi le ministre qui tire art. Moussa n'est pas des aragnines. Pendant les aboués, ministre qui tire art, on a bien été. Mais il y a chaque Congo. Chaque Congo, nous avons des là-bas musiciens. Les lots chaque Congo a santé. Donc, montrer que les assoupirent les sous. Les assoupirent les amawa. Il y a un poste, bataka mutu oyo et ça domaine aé bataka te mutu moko boye pour ça la likambo moko songolo botié il y a un bêché que rozalaka na gouvernement. Merci bien merci beaucoup pour la parole en tant qu'artiste Boudrago de Best, le président du groupe cinématographique Les Ambassadeurs, vraiment Rolou Bezali. Et naïbe nazaka comédien mais nazapi artiste musicien parce que parcours na ngai avant na bana makambo ya comédie na baneno na musique et nazapi na makila ya bayembi nazapi na makila ya ba comédien et le vechaka Congo azaleka ka ko défendre ba comédien te abana ko défendre pe ba musicien donc biso tout ba artiste na kati ba bana ko défendre biso ba kana biso et lelo nzambe azumoli mona ye vraiment nzambe ayambaye na kimia mais là on senga surtout na bakonzi ya mboka surtout na ministre ya culture vraiment eza iloko moko ya motuya po na ye ala kisa makasi na ye vraiment à soutenir matanga ya Chaka Congo parce que Chaka Congo eza n'importe qui na kata Congo Chaka Congo be eza musicien ayemba pe lelo ye azate atiki biso vraiment na osenga pe na ba producteur bato bayemba na banzembo bato babwaka bango o bisa ba mbongo wana belebele bo bamba même na ba conseil vraiment na osenga vraiment bo soutenir matanga ya Chaka ba musicien tout vraiment bo soutenir matanga ya Chaka ba comédien pe tout vraiment bo soutenir matanga ya Chaka ils amala mingi donc vraiment na lingana luba par rapport à matanga ya Chaka Congo wana vraiment merci beaucoup et bah au pays bah l'accès déjà bah œuvre na bango tout le monde est bon na ba morgue na mona qui fiston ça le président fiston ça c'est le monde qui épée à ça il va œuvre et puis si l'inonté bah m'soupe to ebinonté mais donc tout continue toujours comme ça voilà mon nzambe ya zone c'est la biso donc merci beaucoup Mwembi et le Chaka Congo c'est quelqu'un azalika ate ko lobela ba comédien abana lobela même ba musicien pe et yé mon repé azaki musicien donc yé beat na ezalaki vraiment kolobela ba musicien ba comédien par rapport ya makambo to kutana na vie par rapport ya malade ndenge yaka mutakoza problème moko boya za lisungité donc le Chaka azaki wana toujours devant pour na ko défendre biso ba artiste et voilà lelo comme tourna ye nzamba zumoli monaye donc après mon akimi place azali tout le monde vraiment lisungi et ça mité na ngam na ye par rapport au yaba ndo ça pour na bato tout le monde vraiment qui non na tangu na ye elo mode salami mais na osenga na ba artiste et tout et puis na ba continuer sur mboka ou ba landa makambo ba artiste vraiment bon mais quand peut ko aider bon na point na Chaka Congo azamu tout le monde munene
donc on a considéré vraiment malgré bato msu wana ko boisa ye lever chaque ou aller qui mona biso asai bon na bando mona nati wana ezala biloko moi mike mais eux ezaki important on doit défendre nos valeurs na biso vraiment voto kunena honneur to PC vraiment honneur donc to tellement pour likambo na yi c'est ça mon souhait. Beaucoup ils ont la pas si donc na communauté na biso communauté congolaise au moins qui mutu ami pesa qui vraiment ami pesa qui de corps âme et esprit pour la baninga musu pour la bande konayi mususu mais il abeli à côté hôpital asengi balisungi monanité même bato yé tant ça gagne bonne santé ou azako lobela asengi bo secours asengi ba aide balisungi pour na bato même bato na besoin c'est lié retour ils ont rappelé donc na biso ba yeto tikali to me rappelé ko betela ngo cité pour na chaque kon ndoko na biso azali artiste azaki moyembi donc asali makambo belé artiste en danger ezalaki initiative na ye akayaki yango pour na kolobela bande ko mususu mais ils ont ça la passe na area azaki na hôpital moto lobeli était tinanga kofi pe bato bazo lobela était donc on a obeta mbela mingi na bato batikali oyo oyebi ke ozo lisungi moko ko uta na nzela chaque kongo c'est le moment où c'est l'essentiel ya kolobela pe pona ye gouvernement était la likambo yo côté likambo chaque kongo a mutu mukete aza mutu munene ayebe bande ko belé donc on a quoi le bayangwana to me rempe ko sala moins fort to kunene ko na biso avec honneur merci. Non, vraiment, nous avons de battre, mais c'est un cas puisque Zadi, Zambazana, et Abatinaï, Abombaï, et Mikolo, et des qui, qui n'a vu à salut de l'âme pour la battre. Mais ça me permet de dire que tous en aient du sous-son. À 5 ans, à un abus de sauter. Je vais le bac à Yangwana. Ah, vraiment, ils ont passé. Moto a salisaka. Ye moko basalisaka yeteo. Tala Congo oui to moni abundi tango mulayi na ba matanga ya ba musicien, ya ba artiste comédien et vraiment alukaka toujours les sungi tout ça la nini to ko planifier ba programme pour na ko sala ba obsèque. Mais lelo ezuye moko yembe atelemaka mais lelo ye moko ezuye na ebité nani akozwa relève lelo na place où ya azalaki kozwa po tatelema abeta ba porte ningi azalaki ko beta boya au secours biso ba artiste tozanga kabato ko sunga biso tozobeta porte lelo saka Congo ne plus nani oyo akotelemela ye namonaki honorable Eliezer Ntambo bakendaki kotala ye bakenda kotala mwasi na ye pona ko compatir na douleur mais na ebete honorable Eliezer aza mutu oyo mutu ya batu apusanaka pembeni ya batu baza na pasi ayoki asalaka oyo ye akoki mpe kosala présence na ye elobelaki nga déjà quelque chose na koyeba ye ndenge toyebeli ye lelo ke azali moto aza koya ntango nyonso tuna au secours ya bato oyo baza na pasi tomoni ndenge nini asalaka mpona bahandicapé lelo asali parti politique ne ase nakanisi aza moto oyo ntango nazotala ndenge abandi bawiti ye na papa nani non papa Neo le Malemba ndenge baza ko buke ba caméra ndenge baza ko kanga baza ko memaye nakanisi vio wana ya lobi yango te nzambe a confondaka nyonso avec le temps de lo Eliezer azali molobeli ya peuple yende na moni alors jusque là à part hier en tout cas na moni na nusu mutu moko balakisi te na télévision mais na yebite nani oyo akoki kolobela nsaka Congo puisque lelo ye pe azali te nani akoki kotelema mpo na ye atelemaki mpo na baninga mais lelo na moto atelema mpo na ye
pour na ba vertige surtout bo ba se ba kei na éviter nani so ko yoloba vraiment commentaire ya mingi ya kosala des alités na éviter azalaki solo motoyo azalaki koluka kubunda XY a na problème boye en aide to sala to pesa loboko mais lelo ye moko nzamba lobi na bendi pe mapopiske pe mezali yanga na yebite vraiment na soki wana soki commentaire mosusu na wiwo sala pona ezalaki te puisque na yebite asalaki malamu ya mingi kolelila batu mais na yoki pasi ye azangi moto akolelile lelo nana kobundela ye na ebite nzambe ye moko kaka. Merci. Merci papa journaliste na ye bakaye na bolamu na ye soki likame koi atele makapartout na bopito kolanda entouré ndeka tungisama to mona kana ba télévision mais asingi éditeur mulayi azui lisungi te ya mutu aza mvi bosungaka ye so mutu asengi osecours bosungaka bozelaka so mutu akufi bosungi mais banda pa kufi tomona solution te tomona ka les etambonyeka kendeka na artiste moko te benani patron moko te o balobaka tosala mbongo boka bango na banzembo tomonya ta moko te mboka na biso tozaka na bolingo so mutu asengi lisungi bosunga atelemaka na yandi mosi tomonaka na télévision ndenge atelemaka bika tomonaka pe na papa oyo ngadiadia tomonaka pe na muyombe gauche atelemaka bato nyonso to baleka bakufa ye atelema bamama shako nyonso tiaka kongo atelema tina bana bao bakufaki banani oyo nani wasala ye masawelela bikamwa nani Marine Sama telema tomona ye na télévision ekomi likambo na ye bokota likambo oyo botala famille na misu te po asengaki lisungi abika bokolingaki abika te po bozalaki na bino ya bolingo te me na ntango mpe ya suka boleka ta kosunga ye bobomba nzoto na ye ke bobombaka nzoto na morgue toyoka kaka ke nano bakundi te esala bien te bolakisa bolingo wana ata moko oyo azalaki kosala mpona bato loko asangi molobeli biso ya peple tozoloba na mwa bolamu na ye nde totomboli yango molimo nde mpe manakina bobomba ye. Merci na suki ya journaliste. En tout cas ezali pasi mpe mawa na Congo oyo komona baartiste musicien baartiste théâtral ndenge bazosouffrir donc mpo baporte bango main soki lelo bazwi problème maladie liwa donc tout un problème même baleki na bacommunication même baleki na banini na bamédia batindi bamessage par-ci par-là ezali pasi mpona artiste na biso or ke bazali fierté ya mboka bango nde bazosala ke atozalaki na stress ozalaki na problème moko komona ye asekisi yo obini oseki donc elongoli yo mwa bastress wana lelo baautorité na biso ya mboka bazali wapi mpona kozwa likambo o ame na malade bokipe moto te ti lelo amemi akei ntina ekufa botelemaka meme bosala ata eloko moko oyo ekosala ke ata de partout bakolanda ngo babi non gouvernement na ye esalaki mwa quelque chose mais kotala boye motu ti azobela na ndenge ake na liwa ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa soki bajoueur mbongo ekobima makambo ya minene ekobima mais baartiste baza mpe kaka lokola bajoueur baza mpe kaka lokola bato obini bozosunga plus ke bango soki bango mpe baza te eza kaka mwa nini lokwa mwa défaite moko na mboka bosala tout chaque Congo asali mingi na média asali mingi na ba musicien asali mingi na bato théâtre en tout cas na lancer message na ngai na gouvernorat etala likambo chaque Congo po chaque Congo boyebi ye musala nini asali na ba musicien musala nini asali na ba comédien de porter main la famille na yeba mona ke quand même gouvernement na biso esalaki moi quelque chose. Merci na katiwa babina sali po mulingani tanga masolo boucle Emmanuel Socrate musique
Mbaki Mabutukayam Emmanuel, Socrate. Je suis producteur et éditeur de musique. Maison d'édition, c'est Socrate Music. Baba Choka Congo, à Grand Hôpital le 13 janvier 2024. Mais 2 semaines avant, elle a se plaindre dans moi malaise mon boy. Et malaise on peut aller à l'hôpital mon go zali na hôpital mo Victoria. Eza na kanda na coin Éthiopie. Et effectivement on va savoir examen abanda ko soit traitement. Alors mais les 13 tantôt comme le 13 janvier, bien que pendant le traitement, il y a qui il y a Victoria, toujours il était bien portant alors. Toujours bien une activité, le 13 na tongonde, ndenge tozaka na tongo surtout la muki soit, yem to bandana au pesa ambote, soit ngana bandelier. Alors 2 jours avant, apostat qui portait mon bazaki na bazaki ko rendre visite par exemple à la Yann Mouche bazaki hier président Blaise Boula bazaki na Redi Amis. Alors le 13 juin tangu ngala bengi na tapesi mbote na tongo et puis na yiko tuna ngabe papa porter do tira nga lobby est-ce que mutongo aza libanda puis na zoka ko fa ko no doit traitement libanda et ça bimi libanda akeko doit traitement pas juste a lobby na ngai asa kendeke déjà mais ngamo na zali na zone hôpital. Alors hôpital on pona ngai na kanseta msondeka zwaka artiste mo akene na hôpital parce que plus souvent ceux qui artiste abeli akendekene na hôpital on est à TVC médical ta tête 25 heures. Ils ont avenue Kenge, numéro 77, dans la direction de Chaba. Il y a un institut médical, il y a très bien. Même quand on a Bélaka Bosso, Makolo, Bélaka Makolo, ils ont hospitalisé. Donc là, vraiment, par exemple, affinité dans le médecin, là, vraiment, camarade na Makasi. Alors, le 13 juin, c'est là où il me dit que il est à côté hôpital. Hôpital la quantité à quelqu'un artiste donc on est mokabio ngai moko de la côté hôpital. Au côté hôpital na sens nini. Quand à bopo ce qui sanga alobi que poumon nanga est bloqué et bloqué na boutu na on peut mater. Ce qu'on a allé on a bon dans ce sens. Dans ce cas moi je me prépare je viens. Dans se préparer pe na yé na koutié azali na salle d'oxygène à Zolo. Et là, c'était juste le 13. Alors, tu voulais qu'il y ait un peu malam, très bien, tu voulais qu'il y ait un peu malam. Tu voulais malam, tu le 18, n'enga azwa ki salle. Salle ronde et pas après quelques temps de maladie, une situation compliquée, d'être connu na HJ par Zongi, mais ça n'a plus tenu et pas y a lâché. 4 ans. Moi, maman Margot, aibi ndenge papa za ko salela et aibaki déjà ba rouage ya msala papa et il dépendre kaka bateau to salaka na ye o to sayi na ye to encadrer malam peut-être il pas azana mato ya ko yoka nde wana et loka chaka e kufa te puisque eza loko sali mingi ça c'est bato belé. Alors, il est moi, pour maman Margot, elle est capable, c'est un intellectuel. Alors, nandimite bakolika que andi maïloka papa ikufa, nandimi nangate, nandimite. Donc, au départ, hein? Bon, au moni esika ya matanga, ba forçango pena batute. Moko oyo babengi comme artiste abosani les bienfaits à chaque azalité. C'est pour dire que bato tout bazo courant puisque message les gars dans les médias dans la presse news comme quoi chaque a sauté. Alors na artiste au baza reconnaissant baza grand peut-être zali kamuno luka bango banda ko na bango te moko na bango akoya et bi ndenge ne matanga artiste s'organisaka. Musique beta maka na monsieur sale maka donc bango nde moko mo kita bango moko na bango aya ayeko rendre derniers hommages
na ndeko tozalaki na ya mosala ce sens babina sali po mulingani tanga masolo boucle vraiment ndenge bolandi penza ye moko Chaka Congo vraiment ndenge abimisaki pe bato ebele na hôpital mais lelo ekomeli papa vraiment lobela non ba bien fait oyo penza sali papa Chaka Congo asuki kaka pona kolandela biso na ko défendre ba droit na biso te papa Chaka Congo komaki médecin kolandela biso na ba hôpital Chaka Congo tomoni na place ya ba artiste na Victoire place de référence au batia monument na biso wana et komaki marché ex bourgmestre juste kadima kotia bato koteka wana en tout bourgmestre tche subatu bon na biso yo papa Chaka Congo telema wana comme c'est pour la défendre ti premier ministre honorable Matata Mponyo mobali ya mama Hortense Machoko atelemaki lokola mobali ya culture akeko bongesela biso place asali monument ya papa na biso lwa Makiadi oyo azalaki parmi artiste oyo baza social nde omoni wana place wana ye kozwa forme batikaki te bakomi kotia bamesa place ekomi salité okonte place wana ezali place moko mémorial oyo ezali kosangisa culture mpe koteka image ya mboka. En tout cas, papa Chaka Congo, chaque fois que moni comédien msusu nzamba zwi molimo na ye akokende wana akokende ko décorer kombo nana ko décorer biso isusu nana ko décorer parce que artiste kala to bana ko kufa lokwa banyama artiste congolais za ina cimetière te pour mon artiste comédien. En tout cas, papa Socrate, Nzamba Pambola, papa Socrate, Azaï Moko, parmi baba homme culturel, où il y a défendre artiste à danger, et l'on a papa Chaka Congo administration. En tout cas, na sengi kaka na l'état congolais reconnaître mosala papa Chaka Congo ba décorer ba pesa pe mosolo na famille pour na honorer mémoire na ye to sombele cimetière à Malibulu kitoko cercueil ya malamu pe na sengi espace to kolela papa Chaka Congo to lela na parlement parce que place parler du peuple ça parler na biso mais balobi ba artiste binomo bosala ba désordre ceux qui batie mutu qui a l'année la bambongo, tous les monde avait bémé moussa artiste, ou a zumbongo boy contre, et c'est net 2 groupes 3 groupes, au Kabouani pour n'anier zala bon. Non, motako saote, nyoso wani za anzala. Bato musu babana komona matanga ekoma iloko la place à kozwa mbongo. C'est comme ça mon bandai koyeba mosala papa Chaka Congo te babandai ko limiter na makamwa mbongo nzoka nde mosala papa Chaka Congo depuis abanda ko bunda même mona ki yandi mose sika belaki ti lelo yandi mosa koma ko kende ba free d'ici de kwenda futuka zoko azo kende na bulungu nzoka nde ezaki mosala papa Chaka Congo pona papa yandi mosa trouver santé na ye bato musu bazo kende pona ko salisa Chaka Congo bazo kende ko sola même na ba pension ba pension lokola malade kwa bayandi mosi pona kufinga Chaka Congo au contraire Chaka Congo abande ko bunda pona mbongo te abande ko bunda pona via ba comédien via ba artiste ba droit d'auteur ba artiste lelo yo soki lelo to moni soneka etelemi papa na biso PCA ado salemba telemi pona kolobake il faut ba congolais ba ko se prendre en charge papa Chaka Congo n'est plus et la kisi lokola biso droit na biso ekufi mais na ebi que Chaka Congo akufi te parce que artiste à danger zali biso toza moi je suis parmi des membres de l'association artistes à danger membre de réflexion culturelle na ebi que artiste ebele to comprendre vision pe na engagement ya papa Chaka Congo que ça soit nzote kufi mais molimo na ekobunda po ba maman Losanzola tout monde akaka place ozali tout monde akaka maman Denise Nyakero Tshisekedi moi nina igelo banini bon ngai nazali artiste oyo azali kobunda pona droit ya mosi boyokaki awa moni otieba bobila dawa ezali association na sali ou bien na sali te metosali tozali kobunda pona unité unité mama Denise première dame bomoni azana akangisi maboko ezali kolakisa unité toke kotala kuna mama Hortense Ngoma azali mosa président Kasavubu po bato bakanzaki papa président Kasavubu azaki célibataire non azaki na mosi oya accompagne ke na 5 à 60 biso to bagara bana OK mama Hortense Ngoma mosa papa président Kasavubu akufa mama Antoinette Mobutu mama Basadam akufa mama Antoinette Mobutu mama Bobila da Mobutu azali azaveve avandaka kuna na poto kuna na Portugal tozana mama Sifa Manya
Kabila Mosa Musée Kabila Libération à Congo héros national na biso mama Sifa yeyo mama Olive Lembe Kabila pe lelo yo mama Denise Nasangisi bango na nzela ya artiste comédien eza pe moko ya film soki nazalaki na financement na ko tourner pe film ya ba mama oyo po to comme na politique ka oyo abimi oyo akoti ayini oyo azalaki liboso naza contre politique ya ko effacer baninga naza ko senga mama Denise asala eloko moko pona ko honorer ba mémoire ya ba mama oyo naza ko senga mama Denise asala pona ko immortaliser ba œuvre ba mama oyo ezaka ba première dame ya Congo de oyo penza ila yo ndenge nini bon nazali moko na accompagner ki mama Olive Lembe Kabila pe namonaki ke mama Olive Lembe Kabila azali école de fête za ba verti ndenge pe mama Olive akotaki a remplacer ki mama Sifa a remplacer ki mama Bobila Dawa a remplacer ki mama Antoinette a remplacer ki mama Hortense Ngoma ezali ba recherche ata lelo ba ofinga biso totangi te tozana ba qualité académique te mais tozo pesa ba inspiration un artiste de métier un artiste eza moto azo créer mais ndenge biso tokoki kokoma diaboliser un abimisaki association le 8 mars ya 2019 premier discours à Maman Denise ezaki na Académie de Beaux-Arts na bimisaki photo na place ba soutenir bango mende ba studio ba bandi créer ba association pour na ko frater Maman Denise pour na ba zo mbongo au contraire bato wana bazana difficulté ya koloba bosolo tozana ba mama ebele ba sali mboka ba mama Filemon Matuku quand on parle de grande dame par excellence Maman Filemon Matuku sa première femme congolaise comme qui président Assemblée nationale nana lobaka mama wana kotandako tozana ba mama o ebele ba Sophie Kanza mama ya sai roboyo mama mami oyo mama na biso mami oyo asali biso robot azali mama oyo par excellence il y a des grandes dames babundeli mboka oyo mami Fairbox peut sentir que mami Fairbox asali loko moko na monene mami Fairbox mami Fairbox peut azali parmi ba grande dame azali une femme par excellence une femme de caractère donc tozala ba mama lokola ba mama Ewaso Catherine premier artiste comédienne congolais aseli makambo ya minene tozana ba mama ebele ba marque histoire na mboka na biso na musique na ba secteur nyos ba mama Mwilu mosa papa Simo Kimbangu nana lobelaka balobelaka papa Simo ben ba bosani ke papa Simo atika église te mama Mwilu nda sali pour que l'église Kimbangi sezala nous avons droit de parler ça ba mama Kimbamvita ba mama Olangi Oso ba sali ministère à combat tozana ba mama lokola ba mama Edina Bala asali musala accompagnaki papa apporte Edina Bala ba mama Mami Mutombo mama bana pasteur Coutinho Fernando mama pasteur mama so papa il y a des grandes dames dans notre pays mais misala na bango balobela yango te yango na mama no sanzo nzamba telemisinga pona ko défendre ba droit ya ba femme par excellence ebele ba kufa misala ekufi photo remonter yango to promouvoir pe to pérenniser ba œuvre na bango souci na ngeza mokolo mama Denise ko yambanga mokolo mama Olive Lembe ko yambanga mokolo mama Antoinette Sassou ko yambanga mokolo mama Claudia Sassou ko yambanga ba grande dame Maman Antoinette Sassou déjà ayoki maman Antoinette Sassou azali mama na biso ya boboto to katisa na braza na fondation Antoinette Sassou to azape parmi ba grande dame bokomona ba photo wana nyoso na si na sale yango bokomona chaque maman na tiena polo na drapeau mbokana parce que nous parlons pas seulement de grandes dames congolais mais nous vraiment ndenge tozalaki na mama Losanzola vraiment yeyo aleli penza na monoko ya ba artiste vraiment chaque Congo vraiment okufité mais ozali na ba œuvre yango biso na lingala news penza to sengi bolanda émission oyoyo bo checker vraiment émission oyoyo ezo bende mambo solo lingala news ezawana pona bino moi liloba ya suka liloba suka nazoko senga kaka unité pona kimia na matanga par rapport ningo utaki ko yebisa biso abake ba artiste chaque fois qui problème eza malade za liwa boyo kaneza raté mais ya mbala o différence côté pour biso to ba structure to sangana ki to bimisi comité pe mutaza ko chapeauter na ngo ezali mama Mago mona papa chaque Congo na ko profiter pona ko yebisa ka mama Mokonza mboka mama Denise Nyankero Kisekedi mama yondo za mama
tala bana batikali to senga implication ne pas tata mokonza mboka to bosani te mama Liliane Bemba to sengi conseil ne pas VPM to bosani te mama Mida to bosani te mama Deborah Luando to bosani te CG na biso honorable Augustin Kabuya mon abouté secrétaire général IDPS mama mama na biso ba mama Dorothée Madi ya bokota makambo maman Dorothée Masi ya mosa docteur Azawa Azan millionnaire docteur de priya donc maman Dorothée Madi ya mama wana Aza très social mama honorable Dorothée Madi ya nzamba pambola mama Pepito Kilala bukumesa na biso ya première commune ya Kitambo mama Pepito Kilala uza wapi mama mama Pierrette Bemba, mama Pierrette Mbombo Bemba, Mosa Bemba Saolona, VV wana, mama ya Jean-Pierre Bemba Gombo VPM. En tout cas, tous a besoin. Nzamba Pambola, monsieur le gouverneur Jean-Tingo Bilambaka, mama Latina, to sengi pebo ya wate. Papa gouverneur, ya Gérald vice-gouverneur, je koko Mulumba, ya Gérald, mona Etienne, ya ka wakutala PVVT. Nzamba Pambola ba mécène nyoso, Abedachou, opérateur économique congolais, Nzamba Pambola, yo yakawa. Tozana besoin ya papa Sobiz, patron Deyo. Patron Deyo ya Sobiz. Wana zape homme social, tozana besoin ya sunga biso po asunga biso pe série mama iwaso azaki obena na campus, apesa mbonge bele. Mama Niclette Lelo, en tout cas linga télévision émission na biso Lingala News eza chaîne eza émission mo kelanda maka na ba kinois pe ba congolais surtout ba diaspora en tout cas to sengi soutien à ba journaliste pour que matango ele ka kitoko merci nzamba pamba merci vraiment ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine bino Lingala News oyo lobelaka bino batualité ya solo na rubrique na biso tolobaka mopaya ndenge toyambelaki bino mama Losanzola abeti yango danger vraiment kaka nde eza te ka fiso sai nde yeka mutana mbongo Caleb Tukebana président Caleb ya groupe Sinac président na biso Devos Musoba ça c'est des artistes millionnaires président Muyombe Gauche c'est une belle vie Belle vie na sina boka ke déjà ya za ambassadeur ya za ambassadrice azana mbonge belé wana za millionnaire yango moni ba komo vinga pona jalousie donc maman ko kipe bango te babana yo za mama mona mama Olivier Mbe Kabila mona mama Denis Nyankero ozolongola ba mama nyoso na Congo na Sony belle fille oza mosa mayelo la la kate pona ko koma scénario mama belle fille to zelo penza awa na matanga oyo ya papa na biso Chako Congo vraiment biso ba journaliste oyo tozo accompagner mwana na ya journaliste Margot vraiment toza awawa pe penza oyo sala ebele mama Belvi to sepeli mingi vraiment na ndenge kaka ezalaka Lingala News moi si kitoko elongezanga maquillage moi ça chocolat moi ça taille avant na nanda ko étage moi si wana talaka bato tuna se bato nyonso ba ofinga ba na se mais yaza likolo otala bango ana mbonge belé na kena ndako na ye na kati ya résidence place azovanda immeuble za 5 niveaux ya ye bandeko ba famille donc soka za na bato mke na lopanga koza na ba 45 personnes chaque tongo soka dépenser mke au $200 il faut tala webi jalousie za mboko yango ndezo tinda bato bakota bonganga ke bana belle vie wana pena photo luka océan esiko zo tanga basa mbonga mukilo kwa ba Deborah Luando présidente ya fondation Widal tala Mosa Baleine Ballet docteur en droit partout il y a rep assistance pour la République les partis congolais où ils ont un budget les partis congolais ils ont un budget à $10 millions fonctionnement merci maman Losanzola penza merci vraiment ndenge kolela ndenge tolela ki penza papa na biso Chaka Congo vraiment souci mingi penza tozali nango ndenge kaka tozolela na kati ya magazine na biso Lingala News na rubrique na biso ya mopaya vraiment to sepeli mingi ndenge bozalaki ebele ya kolanda penza magazine oyo ndenge to evitaki penza mama Losanzola allo la première dame yeyo mama Losanzola première dame penza à la prochaine tokutani mokolo mususu